message ya madame Belleville ce ko tali yango ngana lingaka na comparer mama Muteke na comparer ye na Belleville na moi makambo etali sur le plan artistique. Bota la message ya Belleville kandi matalana ezate otali mutu azoloba obena mwana ndaku akenda répétition ya ve madilute akenda répétition ya ve bozite baza basatana te mena lobika ke tango muninga mo azokende ba répétition na Belleville na ina Belleville ba osimbele fimbu tanga yo mais aibi n'était que le premier ba pesa un message tala niveau so Belleville soit bengi na téléphone ninga laksa ke ida sa la chaîne abi c'est ce que ba pesa le 1er de janvier ba pesa ka likanis ba remercier ba fanatique ba remercier ka boy ba pesa so idée wana sikoyo bato ba vandaka na ye yango na tunaka si là elle est entourée par des zombies et des cannibales ou comment na kamwe na bi mère akomi na 8 minutes yem tazaka ne muta ba 2 minutes kaka mais sœur na biso si là ale kaka ba émission o wapi mais au moins l'émission émission eboti na émission net te musu peto yebite musu na motala o ale kaka na émission donc cela veut dire azape na liloba moko boeza trop commercialité. Message ya Belleville kandi famille bota toyoki yango a remercier na bandeko na ye ya théâtre bandeko na ye ya théâtre si la za na kati la boniche mwana musala donc mwana musala ngonani je crois bien lelo présentation d'artiste ekota et puis na extrême bala moko pour ya biso to na biso industrie ya cinéma biso to tchaka te ko to sana ba émission ba 15 minutes ba yamba ba artiste ba artiste ba TRT biso to le kambala moko si la sala bila ya 2024 combien de batu bazoki sami mitema na bango likolo na yo parce que tozoya ko komati ya niveau ya kolobake si la mutu atindaka bango parce que ozo tchali lobaka ke ba contrôler ka fanatique te wana baza ba fanatique et puis baza nango ba fanatique noté baza batu oyo ba ya ko kabolo na ba bakuku na yo pasi oyo mona obisi le faut timba il faut bo silama bon respecter Belleville kandi madame Belleville faut bon respecter na minute yo mtazo kumba ndenge ba ser na biso ba delta akisi ba ndeko kumba comédie ivoirienne moi c'est ma casse à télémaki à télémisi ba vie na biso ba boiri à télémisi ba gou ndepe lelo Belleville kandi moi si bana mibale belelo ba incapable ba tata mikola zo kene koleke miso komi jale lo mutu mais Belleville kandi lelo a sala musala azolesa ba famille azo bokola batu leti ngade yana sina lo bango mukili na yo okosa mukili mais mukili yango sali na kata mukili yango batango ba mukili yango pe bana bango bien te leti ngana lo bango baba ko baza mukili ya bien te pona mamu teke pour vanner lelo nous avons deux sortes ya babaku inconscient na conscient déjà fanatique à perdre déjà batu mususu babaku mususu baza wana il faut batala tendresse batala Miss Lolo batala Yagola mais film na bango ba otala honte bonjour bonsoir ça dépend de l'ère au bozolanda biso partout dans le monde entier c'est toujours moi votre serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse Papa Kulutu ya famille Bota Papa Kulutu ya famille Bota. Merci beaucoup Nabino tout bozolanda biso na Congo Victoria télévision ya yemoko Clarisse Plasma sika oyo ba famille Bota to yaka kokutana sika to yaka koyoka masolo ya madame Belleville kandi Poutine de l'écriture et puis ngambo botala biso na bakoyoka goût tanto lo baka bakoyoka goût bato ya mama Muteke bakoyoka goût. Donc, Bakoka Gou TV et Zali chaîne Nabino. Voilà. En tout cas, ba meilleur vezo continue toujours. Ba meilleur ve Nabino tout. Nabi Kenzamba Lola ya Bolingo. A côté Sibiso 2025 oyo. Et belé ba côté yango te biso Nabino. To côté yango. Tika ete to pe sanzambe on a toujours merci. Ba famille bota nyonso boza de partout. Nabi ke biso to zaka ebele. To zaka pe partout. Ba famille bota nyonso. En tout cas.
Merci Nabino Nenge pour accompagner qui biso banda janvier ya 2024 titre au côté 2025 na ko soutenir biso moralement, physiquement, financièrement, spirituellement parce que à chaque fois awa na internet tozana bandoki. Toi pe na bana bakanga bango bandoki na bumwana ba ya ba mi balusa ba chronique mama, ba chronique papa. Donc en tout cas bozaki wana pona ko soutenir biso na ko bossa na te na ko pesa ye moko Poutine de l'écriture notre logo na biso ye lelo nga na zolo bango en tout cas artiste et comédien nga na ko imposer respect na bino envers Belleville faut boy na so imposer bino respect boy bi poani bokene na Google botala Afrique centrale eza na combien de pays parce que Belleville aza meilleur scénariste en Afrique centrale. So, oyebi, tu as combien de scénaristes en Afrique centrale? Alors, il faut aussi lama. Bon respecter Belleville, Kandi, Madame Belleville, il faut respecter. Na minute tu as kumba. Nenge ba ser na biso ba delta akisi ba ndeko kumba. Comédie ivoirienne. Moi c'est ma casse à télémaki, à télémisi ba vie na biso ba boiri, à télémisi ba gou. Ndepe lelo Belleville, Kandi. Moi si bana mibale belelo belo incapable batata mikola zo kene koleke miso komi jale lo mutu mais Belleville Kandi lelo a sala musala azolesa ba famille azo bokola batu letinga de national bango Belleville de logo nanga na lobelaka des artistes Belleville Fali mais na boya ba artiste msute ba sala musala bango bien alors famille Bota tozala wana et surtout eloko meminga mbango awa na yeko talisa vidéo oyo Poutine de l'écriture asali pona message nene tata mokonzi ekolo apesaki message ndenge pe Belleville Kandi madame Belleville Kandi apesi message pona bandeko na ye et surtout message wana nga na zwi yango mpe na baki na kosalela yango mpe na analyse omoni eloko na lingaka na kati ya Belleville Kandi madame Belleville ezali maîtrise ayebi ke lelo aza Poutine ata yo boyo lobi oyebi Poutine te oyebi ye eza nango kaka kijale lo yo vai na kiti po le biso bangi bapeso bandokoma bafilme yango eloko yo saliso bongo oyebi madame Belleville Poutine de l'écriture mama koma mama morote mama arai goshi mama chikicha cha mutafuka misa biso no surtout ba scénariste alors message ya madame Belleville soko tali yango ngana lingaka na comparer mama muteke na comparer ye na Belleville na moi makambo etali sur le plan artistique bota la message ya Belleville Kandi matalana ezate otali mutu azoloba obena mwana ndaku akenda répétition ya ve madilute akenda répétition ya ve bozite baza basatana te mena lobika ke tango muninga moko azokende ba répétition na Belleville na ina Belleville ba osimbele fimbu tanga kaye na maboko akenda répétition dudu kibinda te ande ko tanga classe et puis na kibonzambe botala sko message wana bandeko yango moninga na yebisaka ba senzi onyo surtout balobela mamu teki ba senzi nyo surtout balobela mamu teki soko tali mamu teke na basenzi ne baponana bazandenge moko le fufu ne mbadi bandoki ekiri ya batu ambanga ndenge moko alobaki donc cela veut dire Belleville ozotala soko tali image ya Belleville lelo même tina ba fan na ye ba mama lokwa ba sœur na biso lokola ba la maman chérie à moi au mon attitude na ye c'est Belleville lelo Belleville ça un modèle na théâtre ça modèle même tina vie privée boye na vie réelle azo vivre te nga lingaka na sala kwa Belleville na loba pene belete douceur agitation te azo palpiter pe ki star o azana ngo lelo te po mamu teke moi ya mukia na azana ngo epesa ke palpiter ka muteke na ocha ba bord radio abina ya sud africain na ke ko bina donc Belleville Kandi azana maîtrise ayebaka ke lelo ko simba ngwende ya théâtre après ce message na ye a remercier
batu oyo lelo basali ke lelo bapesa yesu makasi natali madame Belleville natuna kokola na ndako mama mbanda to nini po maya misu pa na yo eumela akobima te madame Belleville mokola na ndako mama mbanda te papa na mama personnel botiki trouble na mokili te mais papa ya pa mama kingandi bazo sambisa ye kuna tele loko tiki na mokili. Donc Belleville kandi apesi message na ye lokola mwana nyonso ya ndaku ozaka na ba parents na ye bande ko landele po azala oyo aza lelo a remercier ba fanatique na ye oyo babengami ba famille bota poko sala mokili na yo okosala mokili mais mokili yango sali na kati ya mokili yango batango ba mokili yango pe bana bango bien te etinga na lobaka ngo baba ko baza mokili ya bien te pona mamu teke. Preuve ane lelo nous avons deux sortes ya babaku inconscient na conscient. Déjà fanatique à perdre déjà batu mususu babaku mususu baza wana il faut batala tendresse batala Miss Lolo batala Yagola mais film na bango ba otala honte ba balingi kaka voice mutu moko ete bimite voice mutu moko ebimi tala kutu Belleville kutu balobi na ye kutu boye wana bango bakie kotala mais Belleville azala ba famille bota conscient ben inconscient ba la raté. Preuve année je mets quiconque à défi babakuku conscient chaque fois balobaka na ba communicateur na bango bozala lokola ba communicateur à Belleville basalaka promotion au moins ce que place to gagner à bango balobaka na bango bongo na yoka yango baloba na bango bongo biso au-delà de tout recadrage et a permis oui atoza obima maseke na théâtre soko meki na ko recadrer yo na fingo te na ko talisa yo. Mais au-delà de tout, tout ça la madame Belleville. Oki nenga tiki biso wana. Oki esali kitoko. Abi na remercier ba communicateur nanga. Na beti tolo. Siko zuma oche makolo kwa mwasa linga bota. Na ebito komo panza makolo bokoti shida. Oche makolo boye. Tendresse aye kocha misisa boye. Miss Lola kocha mabela. Po mutu na mutana référence na ye. Oyo ko Yagola che minu lokola ba ayibaka ba mama kingabwa ayibaka ba buka ka minu bozo ya koloba bino boza excusez bino bo adini pa ya mama muteke alinga bino ka po boponana tala mutakuta na bino na baba azomona bino boza bandoki ya olela bino na luta mulai tande biso ba remercier biso to sali to poussi ndeko na biso. Lelo yo tozokota 2025 tolingi musala botike la ka Belleville charge ya ko futa ka ba comédien oyo le bino ngata Davina poa soki na zui frère de Régine nga et pesa kanga ke ata bazobenga ngata na 3 films na vivre kota la Belleville alongoli théâtre na mbota likaso maonesa bando pesa batu na lemba alongoli yango ya 3000 francs aye nango na enveloppe akaki. Faut qu'on remercie. To ko imposer respect. Barezi. To ko imposer bino respect. 2025. Film kekele. Bila ya si les années. Tala na ba musique kuna ba osala bilan. Musique bazo sala bilan. Bila ya si la ezani tozo 10 films tozongi sima ya Belleville, tozongi sima ya sila. Yebi sangai. Bila na ezani. Et puis na kata ba film wana écriture ne zate mo batatone ya lule mo batatone jomo babazu ba bomba kombone mo bazo tatone mwana ya so ya nani mama ko tozo finga Belleville mwana bazo tia ya koma scénario mo pe artiste ya biso pe mususu auto ko tia film out. Na moment où Belleville a koma yango lobi na ngata baku conscient soko ozui Belleville otie na kata toilette opesi papier na biki ozui sino otie na kata restaurant moko boye bazolamba ba bifiteka ni bintu bikwabu biloko solo bien otie sila na kata akobima na papier ti jengo akomi eloko te mais Belleville a uti na solo nye na toilette akobima na biso na film. Ça montre que yé azaneka artiste ordinaire ndenge ba Ida Bazar ndenge ba Naomi nani
Naomi Ngolela nani ser na biso mikolo na fanatique ne makasi na mone ko na film oyo nenge ba mimika bongo baza mimika bongo teninga rigueur te po bino bozaka boyo tika ko kulukela ba problème te nenge boza nenge silaza atika ko jouer pe film international te ngako na jouer bopeto na diemela ka wana bopeto na nga film international avokota na scène ozuba note otangi okoti 3 caméramen mindele mutu mwindu te nasali 2 tableaux la monde nasali 20 tableaux nzoto passe au wapi donc Belvi Kandi il faut te imposer bino respect message wana tala message ya Belvi Kandi ya komona mutu pena ki azo mériter azala na ngwende azana ngo lelo agitation te ba palpitation te. Et puis Belvi, c'est que moi j'ai remarqué, Azana na robe ngoni, Azana on a routé ko ba dernièrement awa na boyo lo bango apo na théâtre to sanganaka moi ba te belé ba musique le monsieur choqué bande ko mususu. Belvi même ba parole ne boyo ko lo ba na média. Ils a trop commercial par rapport ya Sila. Bo sala na été sur sala constat on a dit. Si les lots Belvi a les cas émission tout. Na quand même quand sali vidéo au mois temps moulai, et ça les ceux qui 8 minutes. Na ka moi na bi mère a comme na 8 minutes. Yem ta zakane muta ba 2 minutes kaka. Mais c'est na biso si là, ale kaka ba émission o wapi. Mais au moins na lem so émission e boti na émission net té, musu peto yebi té musu na mota o ale kaka na émission. Donc cela veut dire azape na liloba, moko boeza trop commercialité. Message ya Belvi Kandi famille bota toyo kiango a remercier na bande konae ya théâtre bande konae ya théâtre si la za na kati ba remercier na yo Belvi pa bonde la rapport si lozala nenga pesa likaniso sa la chaîne nenga loba ke faut mata na nenga landela ka yo mbongo yo mtozwaka to yo mtazwaka ale boke bino mi bale kuna bosali manigas na bino bo balukela mutu azo ya ko timbiso likam. Donc Belvi ninga zawana na lo samona et puis Belvi a sa 2 carrières. Carrière moko ya ye, carrière moko ya Sila. Papa kuluto lobiango na lobiango Sila zora ti le zora cours par correspondance pas Belvi. Na pesa bino piste. Okomona na film moko boye Diomo Belvi a joué ça, omona pe Sila joué ça. Omona pe kingani musoso wana joué ça. Ba zo ba cours par correspondance. Yo banze so bokutani si Gesho Pierrot. Nani susu Gesho Pierrot Dangala exemple ale obi bo ba il va kutani sai bango bongo pesa ke lengi na film nga pe na cha bongo ti jengu ezali kamba ya écriture na ko diriger nani azo diriger bato no so bozo ya ko cha wana bozo bimisa lokwa ye mutu azo koma mais bato bozo ya ko cha ba koma na bazo peser te ba peser te devant Belvi ba peser te. Donc, Belvi Kandi c'est message naïe clair au biso moko tomoni à remercier tout le monde, à remercier ba sali na nzambe kutu yene mtabandaki na bango. Parce que Belvi ko tala makamu attitude nenenga zalaka. Ata bino bolobaka kaza hypocrite. Hypocrisie ya modèle à Belvi là c'est que na préféré na zalango. Ya koyeba nzambe makasi ya koyeba basala nzambe liboso bongo ya kozala musika tena nzambe bongo ya koyokela humanisme ya koyokela batu mawa yango moni na lobi boye ba papa na ba maman bwana poto année ya 2025 nazola kela bino no surtout mabe obo soutenaka Miss Lolo tendresse yagola barezi décarré nani suna otanga bango nyonso bazuma na kolakela bino mabesika mbongo wana ezobima kene na western okendaki na ye bien ekauka na chipi bino ozala mukanda te okozwa te tanke yozolinga bafingela ko bato bozwi bopesi ba ignare basenzi espace na communauté na biso bokozwa mikanda te mwasi pe ozoti na mbongo yebake trouble okotelo na ndako na mobile boboya no tikali femme seule pour la continuer la zoom mbongo pour la continuer la tendresse mbongo 2025 boma ba ini ya Belvi ba couloir etika la vide
toza na bino awa parce que trop c'est trop bayinaka mutu boye te bosali manigas awa bato balongwe bazokende kofukama bato balongwe bazokende kofukama bato na soloka bozonga bato nini nango balongwe nga namoni bato yango te baopeze te na tie mpe na mosapi boye namoni baopeze te solo epeze te baopeze te bazalaki nini bafigura na film ya Belleville bazalaki nini banini problème mosusu eza nini nakoti sikoyo zone de turbulence et puis bandeko film na biso Boniche mama na ebite otindi biso sur na Google la Boniche mwana musala donc mwana musala ngonani je crois bien lelo présentation d'artiste ekota et puis na extrême bala moko pour ya biso to na biso industrie ya cinéma biso tiaka te ko to sana ba émission ba 15 minutes ba yamba ba artiste ba acteur te biso to le kambala moko to longa déjà donc to zela pena film eza film oyo ya 2025 film ali boso en tout cas famille libota ala tanda pe na bisaki bino film oyo uti ko sila naza na posa ya ba nombre de vie wana te to consommer to continuer ko consommer film na biso en attendant tozozela la Boniche parce que biso pa na biso so moni 100k omoni 80k eza ya ko booster te ba vie yango wana et puis so ningo yeba na makambo internet oyo tala nombre de vie tala mutu oyo chaîne ezo beta nombre de vie tala luku tala maza tala luku botala sila botala nombre de vie ezo beta na chaîne na ye botala Belleville botala ba nombre de vie beta na chaîne na ye botala makambo osala bon mona ke betu di ba o différence yena bon mona ke o peneza ba vie ya ko booster comment mutu azoka mbongo boye po ina za boye obino bosaka bongo tout est vanité natanga bilamba tout est vanité zakate soko bibuka lupango tout est vanité donc nga kama makambo vraiment Davina pour félicitations mwana ngoza mwana nga ata sila boya babe to benga bino bana boza bana oza âge moko peut-être na mwana nga liboso ndenge moko pe oza mwana pasila totika kosala ba âge ba BBL eza bien te kati pe na âge BBL donc na ebité zone de turbulence to koti 2025 to kotango en tout cas na lingi molimo nzambe kamba biso ngai lelo na 2025 nazo bo kata vidéo obotinde la serre na nga sila na lai na ndoto nzamba lobelinga ebele pona yo ozolelisa mitema ya bato ebele soki congolais moko ta koyebisa onga na oyebisa yo mitema ya bato ezoki bato bafingami ba mama bato ba mati ba miniature likona osila eza lende biloko ezosala ke chaîne no tala mate trouble kota bazokabola biloko kolia bonane trouble koti tala niveau donc makambo no sosila ezaka trouble dernièrement trouble uto kota mida contre Zuma et comme bozo distraire film bino kutu film kutu bazo distraire te film tala marango lisute donc 2025 tozo kota si la tonda ou pepela yo moko poko beta liboko na meso lobi oui mutu asaka ba erreur na vie oui tango bino bolobaka ke pona moni mutu mo azoloba ke omoni d'accord sa lobi likamba lobi yango na to pesi si la raison po alobaka ke ba contrôlaka fanatique te to solo la siko bien pona lobaki yango pe na chaîne nga kuna na yo lobango na pa plasma awa mwana ngai po azando ya mwana ngaza mwana siko tango si la vana na kiti ya Vincent lobaka ke ba contrôlaka fanatique te fanatique nini oyo fallait expliquer biso fanatique nini oyo contrôler te. Il y a une différence entre fanatique na mutu azomi benga fanatique communicateur. Est-ce que si l'équipe fali na bato ebele, o l'équipe faire na bato ebele,
l'équipe Belleville a battu Belete. Preuve en est Lelo. Et car il y a Belleville Zanine, Belleville, Candy, Poutine, Belinda, 4 déjà. Il y a ceux qui 5e. Nous sommes en yé. Comment ils ont le au contrôleur à batouté? Mais ce qu'on a dans tout na ba senzi na onyo surtout o ba vanda na TV wana ba finga ka batu na kombo na yo. Tolongwana ko finga batu ko finga Belleville tolongoli. Parce que bino boye ko tombola likamu na likambo ya Da Costa. O bien na mona ba fanatique baza faible lokola na bi coura commune nini te lokola ba bakuke. Do ba fente bino ka na eloko mo bo panzani. Mais Da Costa on a une écriture na chaîne na binoti. Azan écriture na chaîne na bino. Soit disant bobengana po bino bolobaka ke bobengana ka batu. Mais là bokomi ko luka, bobimisa Da Costa, bocha Da Costa maloba na munoko, on dira sengi si la pardon. Yango pardon si la basenga ke pardon. Azan nani na mboko oyo. Azaka comédien simple kaka loko ngai pe. Soka kufi bako tambola na ministère ya culture des arts bako luka papa Fachi bakunda ndenga mo penanga to ndenga moko to bino bolinga boko misasila ke aze intouchable basimba yete po bino tala babakuku ba mema yango mona na pena ke si la part théâtre ngaza azaka danseuse a mema pena ma musique aya nango batu na ba benga batu ba voice bakanela batu bako beta batu batu na ba finga ka batu ba mama mikolo ya babakuku obike sala nga Sonia ba okota pena bazo finga batu ba bêtise na ba fo konto ba sai na misapi na bango après ba nini ba swana kana fanatique te fanatique nini ba swana kana neti oya bakuku oya mama mususu tata mususu atiki makamba ko sala na vie aye ko komaka ba commentaire buzoba e ola lukata era sala makamu na ye yango moni bo sungi silati sila ils ont retardé. Au côté 2025, yo pose à ça un message. Bon comme on a un commentaire, après ça un message aux hommes. Il y a un moment où ça dinana zwa ba jale lo balobela yo. Ozo comme ba film ko le kasila. Tala kopo esenga ba jale lo bazala. Dinana comme ba film kitoko. Tala mutu leader d'opinion. Mais Aïbi n'était que le premier qui a un message. T'as le niveau. Si Belleville soit bien un téléphone, n'a l'accès qu'il y a sur la chaîne, Abib c'est ce qui m'a fait le 1er de janvier, m'a fait ça l'ikanis. Ba remercier ba fanatique, ba remercier boy. Ba fait ce idée wana. Si ko bato ba vanda kana ye, yango na tunaka. Si là elle est entourée par des zombies et des cannibales ou comment? C'est un biso tété. Yo ebi di kamate po ebi sande lekina yo. Oye bien ngote bande ko bele boya ko loba ebele bo kote la kai bo pese likanisa te ko ya ko loba me apesa batu ba merve est-ce que yom to fani ko no ba bon ba merve ngo bozo imposer ngo soka lingine ta sali nete yango bozo mema na bassesse yo mo meme na bassesse ngai na préférera si la wa sala théâtre kala ki ya lelo ma papa ya kala c'est bon. Ya lelo, ma papa. Abunda pena tombe liboke na banu amike o ba pa kolaka poudre pamba. Sa make-up. Abunda na bango na kojouer. Donc cela veut dire si la mwana papa bisalu na lobi na yo boyi 2025 eza retardé. Ba tu vas ko témoigner, po ba tu vas témoigner pas Belleville Kandi. Beva benga kinga pona sala ki boye na lungusa kinga video nene maniki a témoigner. Oh lelo bino bo fingi manike, bo fingeli e mwana na ye. Ale tanga simbi kote bo linga ba simba te, bobeli. Bino musala bino ko finga kabato. Karina ya lobi awa ba jouaka na ndako na ngai, e sote ya tendresse ya bimi, ngane mutu na pesa e numéro. Tala niveau. Donc Karine cela veut dire azaki star makasi ya iba ina Belleville. Koleka et nani tendance à dire aïba na Belleville koleka Karine Mukonzi. OK, Karine Mukonzi au moment où tendance va passer numéro. Karine a ça déjà la baronne.
malgré la musique tu as une opinion mon côté mais ce que comme makambo o témoigner pour que témoigner le kuta pas mutu eza lisumu ami swanzana ba joua film wana o ngam na pesa ka numéro lelo kadera ye ko laksa biso ke film wana ezaka film na ye dirigé papa Ngwasa mwana kwata siko bozo mona ale bosi botindi Zuma oyo incapable ya kokoma film Zuma yo tango zo ke no sala soki film soki gago zo koma famille soki famille bota buzoba tango zo koma ngobongo yo zo kanisa et puis etala mina ezala na combien de vie ya liboso sala ke simbite mawe toni défendre mawa penza tala ebwele oyo abomanzo toni ya relaxer théâtre tala penza yo kanisi so bi famille bota ya buzoba ndoko choquer biso total akoka boto bino ozanoka mutu tokolanda o te po soki tobi tolanda yo tokosenga ombongo oya kozwa na restaurant po kende koprédote donc oza aventurier donc bref si là toza na 2025 zwa likanisi ya kotutika kotia bandeko na yo balobelaka yo focus balobela yo comment Tendance aza incapable ya kodécortiquer film pendant 5 minutes bolokoko oyo azoya kofinga bato awa azofingaka bato awa soki toyebi totangele mabunga na ye ndenge ayibi mobali ya bato ya aveni soki osali foin nakoya na lemba na aveni na sinele mwasi wana mobali kolo mobali wa mais bato mo bakoya kopesa bato leson morale na tvt bazoya azoswala na mwasi oyo aza na mobali na ndaku likolo nango aza na kantuku bianza mais bolokoko oyibi mobali ya bato obe fraction babenga yango nini infraction consommée motif malchance amande nango eza 200 000 na bureau po avant basambisa yo oyibi mobali ya bato mais bozoyaka bosakanaka na kombo ya Belleville alors si laza wana lokwa bomoni dakosa alobi bongo bino bozalaki omoni dakosa bozalaki dakosa aloba nini alobake peut-être te bozalaki kutu te o dakosa alobi esepelisi mitema na bino po bino bolinga basepelisa mitema na bino mais dakosa sakani na bino bamama mibimba batata mibimba o bozelaka kaka Belleville kabwana mutu entel bokanga ye papa lewa yango moni bilobilo mosusu totikaka bino famille bota bino mosusu fo botikaka bango baza bamakaku tokowelela bango kupe te bazanga esika otya mokila to bongo lokola babalokoko bazwi bazosakana na kombo ya nani na kombo ya sila sala bila ya 2024 combien de bato bazokisami mitema na bango likolo na yo parce que tozoya kokoma ti ya niveau ya kolobake sila moto atindaka bango parce que ozotya liloba kaka ke bakontrolaka fanatique te wana baza bafanatique et puis bazaka nango bafanatique no te baza bato oyo baya kokabolo na babakuku na yo pasi oyo mona obisile fo timba lokola nga na timba koleka bilo nyonso etimba na mokili donc baya kokabola bafanatique na yo lelo bafilme ezotala te intérêt ya bachaîne na bango basalelako promotion te ale baya kokabola lelo na baartiste comédien lelo soki bango balobake Belleville akaboyi na mutu bon natangela sila bato lelo bacomédien lelo akaboyi na bango totanga siko bacomédien peno bajouaka lelo bakaboyi na Belleville est-ce que nombre ane kokani Belleville pa na ye ezali bakangaka mutu te preuve ane baartiste ebele Marie-Jeanne Mama Top bazo jouer partout papa ale ve Serge bajouaka partout beve alobaka bandeko na ngai epai ya sila nde ata bajouer se tata mobimba ya théâtre suka soki babinisi ye te bakosalisa émission epuis likolo nango bakoyise mokolo bakomona ye kaka na Belleville aza vrai te ya sila wana langage bakuku bazalaka nango aza vrai te sila sala bato na mokili oyo bato wana yakuta bango na théâtre na bamisusu babotami donc mutu azokanga bato
Au moment de fait que ya okanga batu, oko perdre pe batu. Lelo lindo perdre hier. Likolo ya sentiment ya batu na yo. Tu peux imaginer ozana batu na yo ba tendresse ba zuma banani. Mais acteur actrice a jouera pas na yo, bazo finga ye. Pas contre mbongo na sata babilona na yo. Bazo finga ye. Yo somona déjà Djale lo que je suis, na finga papa le. Na finga Gingombe. Na finga Décor Ilonga, na finga Gesho. Na finga Marina Lab. To na finga Sylvie. Na finga te. Mais kuna ezaka ka soke kwei. Bakotala nde tableau de bord. Bakotala te ke yo mbongo. Et puis yo moko, ezo bima pena ke yo moko nde muto o acceptera makambo wana. Soki fali pour patelema na Robino Mundi balobi ba wario bobo mena Robino Mundi bu moto. Si le ko sa vidéo moko ya 30 secondes, ba kuku na lingi likambo wana te na lingi yango te. Soki bana lokwa ba gez mawete na terra buda baso yemba oleki faire alobi bo tika biloko wana grand frère. Body na yo sila tala age no tala sila tala age a gez mawete. Azo maîtriser public, azo maîtriser ba fan si la tiko sa assemblée oza hypocrite. Tika na lobano boy na 2025. Oza hypocrite. Alors, tant que yo oko acceptera ba finga ba comédien, ba finga ba tu na kombo na yo, ba finga ka belle vie, ba finga ba mama batu. Oko mona bolamu te na chaîne na yo wana. Oko mona bolamu te. Chaîne ko sala kaka ekiti et mati. Donc, ce qui ont quitté 2025, oyo. Oko tika ko sala même ba film oko ma tapoter. Tozo teka bilamba boy. Po yo linga makamba bilamba. So wana sko ngana ko sepela na ngote. Po trophée Bellevue azui. Ya meilleur scénariste ya Afrique centrale. Lobi pe fo yo zwango. Si c'est réellement ça pena rival à Bellevue. Yo pe fo zwango. Donc c'est un peu ça. Alors, ma famille Libota na lingi bino mingi ngonga na télévision. Merci beaucoup de ma famille Libota nyonso base à Londres. Na pesi bino ba mbote belé vraiment base à Londres. La maman chérie à moi si, maman Claudine Bokatola, maman Aminata Tulomba, maman José Lusadisu, maman Sylvie. Maman Sylvie nangaye. Maman Sylvie Njoli, Maman Sylvie Njoli. Maman Sylvie Njoli. Maman Sylvie Njoli. Otali basi ya ba mama ya famille bota basi ya botosi, basi ya losambu. En tout cas na pesi no ba mbote belé basi ya ba mama famille bota ya États-Unis na Austin, na Texas, na pesi bino ba mbote belé, maman Christine Dipa. Donc ba mbote na bino ebelé la Mamita Dina de Belgique. Bambote na webele. Mamita Dina de Belgique. Clarisse Place Malobi. Mamita Dina de Belgique. Donc, Bambote belé na papa Jaboud Maembo. Motema ya mama Anas la Warriors. Papa Jaboud Maembo. Motema ya mama Anas. Bame condoléances na bino pe na yebi ki bokuta ozara matanga. Donc, Bambote belé. Pourquoi pas Wanito depuis Égypte, Esther. Moi, si ya kimia ka lokwa ma belle vie. Yé pour la ma belle vie na ye akoboma moto depuis Égypte na peso bambote belé famille bota muta memanga na théâtre tante nanga moko yé pe nazaka wana pona partage ba vidéo et ça la elengeza bomengo famille na nampoi pese langa koko na biso mi chabumbote pese langa papa le biso kabuta ngalo ba pena kabuta filemo pese langa embote vraiment ça fait plaisir vraiment en tout cas il y a kosolo la rana bino voilà. Bolanda biso na Congo Victoria télévision bo continuer mikolo pena bo ndozozwanga mingi mo pena bo inviter mususu ndozozwanga mingi pour talaka la famille est sacrée. En tout cas famille Bota focus toze la film et ko sala kitoko na plaisir tokutani na numéro msu ya sika kaka na chaîne oyo. Bye bye.